Tinde tovanda mama kimpi fia mutu munene kozanga mambo osala bakomi oyo bamaiki batika tapotage bandeko oyo bazobebisa communauté yaya likambo ya communauté eza wana boni mama kimpi sante kitoko namoni yo na TikTok. Mama kimpi ozwi occasion en or bo débattre na Karine Mokonzi la baronne yo komobetela yango tolo okomolobela yango di n'importe quoi. Au fait, mama kimpi, papa kimpi ndenga za wana amema kombono yo mutu olobaki okokobala mobali te. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mama kimpi, mama kimpi, yo na live ya TikTok, la baronne na live na TikTok. Bo débattre sujet ya tapoter, alors yo betela yango tolo. Nalandi olobi o la baronne amati kuna po alingaka mati vi ndenga aleki bongo lobi bambwa na ye bakoya bakoloba tala sokisi mama Kongo tala koteli ye ti kuna wana yo mutu olobi elobeli no elakisi teke eza lokuta to ya solo me nde koimagine bongo ori ozala na esengo la baronne amati po bodebatre na yo. Il fallait obimisa ba argument na o juste okomi agité, o perdre contrôle, oboti ba imagination ebele me ndeko mwasi ezalaki tout simplement débat po eza likambo très important. Eza kaka te mpona baprésident Mike babig saga balobeli yango te, eza mpo makambo ezoleka na réseaux sociaux ti bamindele bazoloba ngo bamiso pour bamiso contre, bamiso bazoyeba ntina te, bamiso bazoyeba ntina. Eza débat. Yo siko ozalaka na France, obotami na France, soki oya na 9 ans, soki 3 ans, ozoyeba te la baronne amati mpo adebatre. Siko amati adebatre na nani na yo oza mpe bisika wana coïncidence bokomo débattre. Alors fallait ozala fier, quel honneur yo na la baronne bo débattre. Oyebi ke Raisa Pungu azoluka ngo, oyebi ke Pingilos Pengwe
azoluka yango. NK de Manimba azoluka yango. Asala badeba bongo na la baronne. Mais yo oyesu kotombola mapeka. Entre-temps, mobali ozali sikoyo. Ndenge ozoloba na bato, ah, papa Kongo azalaka. Papa Kongo azalaka. Papa Kimpi. Azalaka te. Ozwi ye grâce ya mutoyo a passé na débat Karine Mokonzi la baronne. Likola koya kokosela Karine Mokonzi makambo. Kosala ba spectacle na komba Karine Mokonzi. Ali bokute na occasion wana. Mais yo lobaka ke yo kokobala mobali te. Mais modèle na landi ozolobela mobali yango. Bien sûr ozwi esika. Olingi bato bakanisa azalaka bandakala te. Azali nde sika. Epo aza inférieur na yo. Nalobi te aza mwana mokeke yo to mokolo. Non. Aza na valeur te. Nala monene na ye te. Mais nelobeli na yo. Aza déjà na valeur te. Tout d'abord, ozobenge Papa Kongo. Donc, azomema kombo na yo. Eh, quel cauchemar. Nga nalingi mwasi. Nalingi Tabu Fatou. Akomobenga ngai Papa Tabu Fatou. Na oloba kuteke toboyani. Na mibungi na mapa. Na plan. Na bungi libela. To croiser menaga ya obunga. Abengi na telefone na yambi. Ye moko azomona oswana inkoni. Sans explication. Ezala na jeto ya solo. Surtout to andako moko te. Po ndako moko ekokozwa temps. Bokoboyana me ekokozwa temps. Po besini lakisa eboboyani. Mais siko azane pa na ye. Ta eza te. Yozobenge Papa Kongo. Etanke yo mutu olobaka okokobala mobali te. Mais na mutu abali mobali. Azobenga mobali yango papa. Zimo Paradis. Mobali nanga. Ndenge Malika bengaka. Ata ya bala mobali. Mais Malika asa na vale. Na Congo ti awa. Po Zimo Paradis. Bel et bien. Abima mobali na ndako. Babenga ke makambo tu nonera mobali. Ata Malika mutabala ye. Asombele voiture, asombele costume, biloko tu. Ke yo, mobali deja. Ata kudie mutakobala yo. Mazome makombo na Papa Kongo. Bana oui. Bakome makombo na. Ce papa zate. To batikala komona papa na bango te. To zwa zeme yango na balabala. Sango eba mobali. Na moleki nzela moko we sava. Wana bana bakome makombo ina yo ya mama na bango. Bana Kongo. Me fiera Papa Kongo, Papa Kimpi. Alobi pe to voyage ne petango mo me bido mona gate. To keninga ne peti ba Maroc. Hey. Papa Kimpi. En tout cas, mibali ana mokili.
o basi ka mbatulaka basi baleki ebele mobali oyo bazwi mpenza na wenza bitula wenza bitula kutu te na fulu ya solo ya bandeko moto bazwaki na wenza bitula eza malika azwaki jimo paradis na wenza bitula me jimo paradis ya bon état nde ezalaka bandunda okikuta bandunda na wenza bitula ndunda moko kitoko bio ndenge malika mania azwa jimo na ye bio mbanda mpe aza te bon aza deja bitula mbanda uta api bongo yo mama Kimpi na fulu banzinzi bazalaki ate obwaki nga na fulu banzinzi bakolandanga nzinzi eza yo te nzinzi na nzembo ya nzinzi ekoshanze ekotikala lisusu te o bongisa mwasi na yo nzinzi ye ekokoma nango mama Kimpia bongisa mobali na yo nzinzi ye ebele ya rando yo kosala mama kaka kobebisa na bato balingi yo te mama Kimpi nalandi parti wana la baronne azoloba yo agite la baronne pose ndenge wana mama modele azoloba te on dirait ntango Mobutu akomaki sika président ya Zaïre na calme tout yoka maîtrise c'est normal ye nde mama réseaux sociaux azolobela mpe makambo ya réseaux sociaux c'est tout à fait normal azala laisse poser mama Kimpi comme d'habitude kote te po Kimpi alaki nango elaki comme d'habitude te eyalaki Promax Kimpi Promax la baronne akotikile parole asala Kimpi la baronne akomoloba aye susu na Kimpi azotika na la baronne te aloba te d'après akanisi soki atie monoko bongo bakoloba félicitation mama Kimpi osali bien mais lokola ye moko ata aza na Kimpi ayebi defete na ye amoni ka poli aremarke ka sambwe kota na live mosusu kaka na live wana kutu akomoloba na tonto wana yo yebi ete yaza ma TV ndenge ayeboye aye mpo balobela mama Kimpi ozoyeba soki la baronne ya nani oyebi kutu mais pourquoi ozoignore bato ya Kimpi baignoraka te likolo ya Kimpi olingo bakisa maladi mosusu nkolo mokili oyo ezali mpenza elengi mama Kimpi akomo explike tonto oyo ayebi la baronne bien akomo oloba na ye no ndenge ayawa mpo balobela ye ma TV la baronne soki alali pongi abungi pendant 3 mois bokolobele kaka na yo okolobele na internet okolobele en famille okosolole na mwana na yo fils unique okosolola ye na nanyo oyo lokoti na fulu papa Kimpi mobali moko sans valeur sia nayebi papa Kimpi oningo oloba nanga boye
so na tie photo na yo na nga au moins ndenge na leki na boka bien sûr ko leka nga na boka mozakaka balokoti na fulu oleki nga sudani okoleka na tu wana me balokoti na fulu bazobengo papa Congo oza mpe kaka na mwasi yango siko motu neti yo esprit nini wana ko esprit nini wana fo tio moko boye banda yes babengo papa Congo ozano mpe wana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.